Bandeko balingami, shalom, shalom, na kombo na Yesu Masia. Ezali toujours ngai Ser Nabino, Evelyne Matunga, o nazali ko présenter mission ya face à la parole. Kaka na ndenge nazalaki ko luka ba membre. Nalobaki na ko sepelisa bino mbaloyo na luka o ezali fondateur ya association na biso Christ et Roi Christ et Vivant. O ebengami bongo apôtre na biso papa destiné. Donc na sali surprise lelo na ye vraiment na ndenga surprise na e ko zelaye autaki église na bimeli epo bozwa biyano na bino na ba question na bino o bobengela kinga i partout bobenginga bozo tungsanga na ba question réponse lelo ezali ngai te réponse ye moko boko mona ye akopesa bino donc ba réponse na bino bozali ko luka. Donc toko tuna ba question bongo na papa na biso apôtre destiné. Bonjour papa. Bonjour maman Evelyne. Ouais, papa lelo na sali surprise na bimeli okara ndenge wana po bandeko bazotungisanga nazali susu na kimia te. Yango lokwa naza na tante oza na tante na lobi na ko salo surprise après église na bimela yo po opesa bandeko quand même réponse po motungiseleki mingi papa. Sikoyo bandeko balingi koyeba kombo na yo nani? Merci maman Evelyne Nzambe apambola yo. Et yambo yako liboso yako répondre na mituna na yo na ko senga tozo ata minute muke po na obonde la Nzambe po émission oyo o tuko salanga surprise na ebike za po na gloire na Nzambe eza po na intérêt ya Christ ona ndiye to kokanga misu to bonde la Nzambe. L'Éternel mon Dieu mon roi Père tout puissant, j'ai béni ton nom. Papa wana na bisu ko pambola kombo na ona pokwa lelo Danzela kokuta nanga na ndeko nanga na kombo ya Evelyne. Papa nyonso na bieza na mabongisi na Nzambe. Tikete nyonso tokoyeba na kosana pokwa lelo ezala bongo pona gloire na yo. Na ona na bi kotika moment o na maboko na Nzambe na sengi na ona kombo na Yesu Kristo yeba na kozala na biso pe assister biso. Zala na biso lokola témoin fidèle na nzela émission oyo. Tikete nyonso tokosa papa ezala bongo pona gloire na yo. Dans on a sengi bon on a comme on a tata pe na mwana pe na mosingoli mon santo amen. Amen papa. Oui na ko répondre oti ko tuna kombo nanga c'est vrai kombo nanga ezali apôtre destiné et nazali bongo mosali na Nzambe oyo yemoko Yesu Masia akutana kinanga pona banda ko salela ye. Amen papa parce que nde tozalia wa monde entier mobimbezo landa biso bato balingi koyeba na mituna batinda kinga na tuna mokile linge yeba papa obala to obota. Amen. Nzambe azwa lokumu na motuna na yo za motuna mo kitoko. C'est vrai ngai ndeko na bino o na fandi liboso na bino nazali marié na bala et ça fait au moins 24 ans ya vie commune oyo na fandi na mosungi nanga na kombo ya mama Hortense babenge sus na kombo ya Antonia Hortense Lidin wazali bongo mopanzi nanga pe nayebi kopesa ye mbote mingi esika zali nayebi ka kolanda émission oyo Nzambe apambola ye po oyo tolobaka bongo ba femme vertueuse Nzambe abi kosala ngolu akweba na okutana na 7 femmes vertueuses ndenge koma ibongo na mokanda ya Proverbe chapitre 31 nango na kozongisa na motuna si avec 7 femmes vertueuses oyo Nzambe apesa ngai toboti na ebana mitano moi nanga liboso abenga bibongo na kombo ya Francelin et ba camarade ne babi na kombo ya Dexo le yami balé abenga bibongo na kombo ya Chrisli Lidan Yami Sato abengami bongo na kombo ya Rishi Lidan et mibale ya mibali ba bengami bongo na kombo bazali mapasa ba bengami na kombo ya Randi na Mendi o bazali bongo ba futur évangéliste moko kati na bango tokenda côté na bango na ba lieu public Nzamba pambola. Merci papa tozoyoka bongo na média batu bazolobela mingi o association moko ebimi na Saint-Cyr tontoyeba ezali nini association wana? Association, c'est vrai, Oyo, Oti Koloba, et Bimi na Saint-Cyr l'école, ezali association Oyo, likanisi, ezwaki katikat nangapo na koeba kosala association Oyo,
Et c'est vrai ndenge oti koloba association moko ebotami na ville ya Saint-Cyr l'école na département ya 78 kombo association ngo ACRCV, association Christ et Roi, Christ est vivant. Nzamba pambola ma sœur. Merci papa. Donc toyoki lisusu te kombo ya association na bino kombo ya nezali nini pe esalaka mosala nini toyebi ke ezali association Christ et Roi Christ est vivant sikoyo bandeko banimba tuna kombo ya association Christ et Roi Christ est vivant esalaka mosala nini papa? Nzambe apambola yo na kobandela susu koloba association oyo ezali bongo la seconde famille de Dieu en Jésus-Christ. Kombo nango association Christ est Roi, Christ est vivant. Pour Nzambe oyo tobondelaka azana bomoi. Azali mokonza bakonzi azana bomoi et kombo nango association Christ est Roi, Christ est vivant ACRCV. Et na motuna na obi ceux qui tosala kanini na ko sepela mingi ceux qui to fungoli makomi pour oyo nyonso zali kosala ezali bongo basé na Biblia. To oyo kosala eloko moko te oyo kozala ke na makasi na biso ke to banda kosala eloko moko ebimi kaka ndenge wana mais oyo tozali kosala ezali bongo basé na Biblia et na kokende bongo na mokanda ya Matthieu chapitre 25. Dans Matthieu chapitre 25, pardon, à partir du verset 31. Tokotala eloko nini Nzambe azolobela biso yom tozolandanga na émission oyo na kosenga na esiko zali fungola makomi tanga na mokanda ya Matthieu chapitre 25 à partir du verset 31 nazotanga ngo na kombo na tata pe na mwana pe na mosungi molimo mosantu. Esika Biblia ezobana biso boye. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme les bergers qui séparent les brebis avec les boucs. Tant que le Fils de l'homme est allé moana na moto yemoko Yesu Masia. Mokolo akoya na kembo na ye esika mokili mobimba ekovanda moko ekovanda esika moko na ye na gloire na ye pembeni ya trône ya Nzambe esika ye moko alobi lokola les bergers mokengeli bapate akoyeba na ko séparer ba bouc na ba brebis yango na bien aimé na ko liboso sima ko continuer na kolinga yo moko tango na kotanga oyeba esika nini yozali pona kolimbola clairement musa toza kosala ezo basé par rapport à Biblia. Alors, quand on a séparé ba berger a séparé ba brebis na ba bouc, bazotel sabiso elo koni na koyeba na kolana na sima po balbi ba oyo ba kozana loboko na ya mobali lokola ba brebis tikete ba na ko hérité o ezali bokonza ya likolo e pesameli bango uta papa kelaki mokili nayi. Na verset 33 alors et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, au nom de Koloba. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Amen. Bazotali sabiso lolenge ya batumi bale et bien aimé na inkana ba eloko moko motuya Nzambe oto lingaka mingi oto sambelaka Nzambe oyo lingaka omonaka eti mokoyi komona Nzambe à travers bikela munayo bikila munaye oye a tiana mokili yango azotel sabiso ke sengeli na biso nde kosunga batu oyo ye atiana mokili parce que Nzambe akoki na nzela Yesu Masia akoki komonisama na bomoi na yo na ba forme nyonso. Amen ma sœur. Akoki komonisama na ba forme nyonso. Makoki makomezo bana biso tango asalaki na pasi boyaki kopesa ngai kisi
Tango nazangaki bilamba bolatisaki ngai. Tango nazalaki na boloko boyaki kotala ngai. Tango nakaki posa ya mai boyaki bongo kopesa ngai mai. Après ba juste babi ke batu oyo ya sembo babandaki kotuna mokonzi na verset 37. Bandi kotuna epai ya mokonzi. Tango nini yo zalaki na pasi oyo biso toyaki kotala yo. Tango nini ozalaki na posa mai esika biso toyaki kopesa yo mai. Tango nini esika ozalaki na pasi oyo tobengi maladi biso toyaki kopesa yo kisi po ete yozwa lobiko. Tango nini ozalaki na boloko biso toyaki bongo ko visiter yo. Bien aimé tika na biso eloko moko. Na oti koloba eloko moko ya très important. Yesu akoki komonisama liboso na ba forme ebele. Mingi ezanga na biso bana na Nzambe. Okoki kokutana mutu moko liboso na bien aimé. Aeko monisama liboso na yo alati voir même bilamba kitoko. Alati cravate ozomona mutu mbinga mobali. Aeko tendre yo loboko. Mais na bozangi boyebi obandi koyebisa mutu wana longwa kuna obandi kochola mutu wana. Yo mutu lati kitoko kende koluka musala obandi même ko ignorer ye. Oh makomi ezotalisa biso ndenge wana te. Alors ndenge na yebisa mutu moko yo mutu sala keloko wana esengeli na otika. Ah bazolobela ba brebi na babuki. Linga oza na position ni pas na Nzambe. Alors ceux qui mutu lolenge wana amonisami liboso na yo Bible bi na biso ka ke ne juger point. O éviter opération ni des katikati ya mutu wana o ezali ko empêcher ye pour asala te. Tango za ko sala malamu to ko ba na ko comprendre na verset 40 eloko nini Yesu azolobela biso. Yesu akoki komonisa mananzia na lokola un clochard. Lokola mutu aliboma aye liboso na bilamba ya kopasuka. Yo na bozangi bososoli okamati mutu wana obengani bien aimé tango susi obimaki na ndaku na yo tango susi okendeki na musala oliaki libumu eza kotonda Nzambe basali yo grâce apesi yo musala ozwaka salaire obimi na musala to na ndako libumu eza kotonda mais mutu oyo amonisami liboso na yo bilamba eza kopasuka omoni lokola mutu aliboma omoni lokola clochard okamati mutu wana oignore lobiti tango susu Yesu masi alekaki na nzela na yo bien aimé na koyebisa conseil na yo mutu ozolandanga soko osalaka makambo wana tika esika no ezali wapi olingo oza na position ya brebis to oza na position ya babuki tokoyeba ko comprendre par la suite. Alors na koyebisa yo mutu oliaki tango oza na centime yeba na kokamata ata centime wana pesa mutu oyo peut-être akende kosomba lipalia po yaza na nzala po yo soliaki elingo bake oza kosunga ndeko oyo. Alors bona ko sauter moi mke page na ko senga mingi poto ma sœur esenga toza na tamukuse oyeba na ko méditer na mokanda ya Matthieu 25 à partir à verset 31 à 40. Bien aimé nebi qu'à partir à verset 41 ti na 46 sur olinga ngote. Beaucoup na bazotel isabiso babuki. Olinga toza na position ya babuki. Alors ce que zali brebis salela oyo tozi à partir à verset 31 ti na 40. Tala esika Yesu Masi azo bana biso na verset 40. Ah, Mokonzaza au verset 40 à l'obi. Et le roi leur répondra, je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Abina tango nyoso bosala kabolamu, bosala kamalamu na batu nyoso bozokuta na bango, na baepe baza lokola bana mike, elingo bake ezali nenga Yesu Masia bosale la kabolamu wana. Quelle dimension, frères et sœurs. Yom toza koyoka maloba oyo. Yekola kosala malamu. Parce que tango ebi na kosala malamu, selon makomi na Nzambe, elingo bake na livre ya souvenir ya yom tozola nanga, na livre ya vie na yo, na lola bafungola ka page. Babandi kotala ba bienfait oyo salaka. Tango za kosala ba bienfait, Nzambe wana ayebaka na kozongisa, tokoyeba na ko continuer par la suite, tikete Nzamba pambola yo a touché motema na yo, enfin koyeba na kosala lango po mapamboli na yo ekolanda na sima. Nzamba pambola ma sœur. Merci apôtre Nabiso papa destiné bino moboyo kibandeko. Olingo za na position ni. Book ou bien brebis. Ngana kenanga kota ba brebis yo pona ya yo. Donc papa bandeko batuni lisuso bazolandanga batuni sous question balingi baye ba vision oyo ewuti wapi. Ba moni ozo salisa ozo pona posote. Ozo pona ekolote na mindele na batu mwindu. Siko balingi batuna papa vision oyo ewuti wapi ya ko salisa race nyos. Amen ma sœur.
Vraiment, j'ai béni Dieu parce que vision oyonde noté koloba et banda kibongo na 2011. Mais association Nabiso et banda ko fonctionné na 2012. Ezali vision o nzambe apesa kinga po ete na eba ko sunga o babengi bikela munaye na ote koloba tout ale nzambe o tomona kate toza komona nzambe o tolinga ko tomona kate toza komona nzambe à travers bikela munaye tango nzambe apesa kinga vision oyo ya kosala association Christ roi Christ vivant nzambe oyo azali mokonzi abakonzi o azali bongo na bomoi nde vision apesa kinga pona koyeba kosunga parce que uta bomona nanga na sunga nanga kaka tango nzamba apesa nga vision oyo na kosepela mingi totanga mbongo na mokanda ya Psaume chapitre 41 totala eloko nini nzamba azolobela biso e ba pe na kosunga yo ndeko ozolanda biso ma sœur nzamba pambola yo nazokende bongo na mokanda ya Psaume chapitre 41 tokotanga ngo à partir ya verset 2. Psaume 41 verset 2 awa makomi ezolobana biso. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel les délivre. Et sengona moto oyo akaniselaka babola. Mokolo pasi kokomela ye, nzambe akoyebana kokangola ye ma sœur. Amen ma sœur, est-ce que vous avez awa makomi nzambe ndazoloba o maloba o ataki epa ya mosali na kombo ya David. Et heureux et sengo na moto oyo a s'intéresser na babola a s'intéresser na ba oyo bazali komona pasi na bikela munaye abi mokolo pasi ekokomela yo bien aimé et sengel na obelela nzambe wana et tu verras po abika akoyebana kokangola yo et surtout que suna mokanda ya Proverbe chapitre 19 totala eloko nini nzambe azoba na biso na Proverbe chapitre 19 nzambe azoba na biso boy. Proverbe chapitre 19, à partir du verset 17, Makomi Elobi Nabiso, celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Nabandeli Lisusu, celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Moto Oyo, ayokelaka babola mbawa oyo akendaka kosunga bango oyo akendaka kopesa bango bilei oyo akendaka kopesa bango oyo akomela ndenge totu kotanga bongo na mokanda ya Matthieu chapitre 25 moto oyo azalaka na mawa ya batu oyo bakeleli oyo bazali na pasi oyo baza kola na babalabala oyo bazali na basituation moko oyo eza kokumisa mokili peut-être mais na biso bana nzambe za kokumisa biso te mais bien aimé tango za na mawana makomi zoloba ke moto oyo azaka na pasi pe mawa koyeba kosunga batu oyo bakeleli azali nde kodefisa nzambe. Alléluia. Amen, hein? Et si koza loba nga amen na bien moto oyo azalaka na mawa pe kosunga batu bakeleli azali nde kodefisa nzambe. Bible dit qu'il lui rendra selon son œuvre. Nzambe akoyeba na kozongisela yo selon misala na yo ma sœur. Amen. Et sengel na biso na mokili toyebaka kosala malamu. Nous avons un Dieu puissant. Nzambe tozomona te, mais tant toza komona bikela munaye, o baza komona pasi. Mais tant tozo koyeba kosunga batalo lengo wana, ezalo kwa toza kodefisa nzambe. Ma sœur makomi na nzambe ko sakate. Nzamba pambola ma sœur. Amen bandeko na ngai liloba ngo kitoko esalinga motema kitoko papa lobaki nini Proverbe 19 verset 17 yo muto ozosunga bandeko ozobuaka te ozodefisa nzambe boko mokola ko rembourser yo mbula mabange kosa bon papa batu balingi koyeba lisusu balingi bayeba ACRCV eza na statut tozomona ba association mingi simandaku o statut ezate tonito yeba papa peut-être yo posala no ya simandaku nzambe azwa lokumu nzamba pambola yo mituna na za malamu mingi ngaka na koyeba ko répondre na libota na ba na nzambe association oyo to sali
ezali bongo na koloba mingi église te, ezali bongo association na ote koloba tout à l'heure, ezali la seconde famille de Dieu en Jésus-Christ. Tant tokamati kombo ya Nzambe na mwana na Yesu Masiya totie na kati, tokoki kosala eloko ekozala na nkuku te. Tokoki kosala eloko moko ekoki kozala ya kobombama te. Toza kosala makambu oyo Nzambe aza komona selon sa recommandation dans sa parole. Ezali pona intérêt ya Christ. Eza pona intérêt na biso te. Bien aimé ma sœur na ko répondre na sepel na motuna oyo association na biso ezali reconnu. Ezali bongo reconnu toza ki stati na 2012 na préfecture ya Versailles et tozali bongo publié na journal officiel légalement et tozali sous na tobengi numéro ya Siret na kati association, donc association oyo ezali bongo en ordre et tous les membres oyo bazali na biso na kati association bazali assuré association oyo ezali en bon voie ya simanda kuti nzamba pambola. Amen balinga mikati na kolo bozoyoka ya mituna na bino bongo bobenga nga lisusu bozoyoka mituna na bino association eza ya simanda kuti eza na statut nango bandeko eza ya simanda kuti. Donc papa bandeko balingi lisusu bayeba mituna estilité bandeko mituna pe bozotuna bandeko balingi bayeba balobi ba association ope komi ebele bamindele na batu mwindu bakomi ko escroquer batu okuna balo bato salisa ba pauvre en Afrique soki bapesi badon ekomi nango ya président mona dundi na ye badon ala ba fondateur bakomi ko liambo batu balembi na bango bakomo mon association comme ça la ba aventure quoi yongo sikoyo tonito tu na papa ya yo pesa bongo te maman nzamba pambola yo balobi ono sezali caché liboso na nzambe za ka révéler toza na eloko moko tokoki ko bomba te et nakoyebisaka eloko moko ke ngana za père de famille et ba membre pe toza na bango baza ba responsable et eloko liboso soki membre bongo ko sangana biso te bisa bango ke biso awa to marchaka na transparence tango to salaka ba cotisation to soki ndeko moko quelle que soit sa race ebi ko sunga association même na libanda association za na nzela nanga to ebaka na kopesa Russie et mokolo ya réunion nde to présentaka ezala centime ezala 1 euro liboso ya peuple de Dieu bandeko na biso to bengami ya la seconde famille de Dieu en Jésus-Christ et na batu o to sangana bango soki to sangani oyo bayebaka na ko participer po na koyeba ko sunga o babenga mbongo bikela muna nzambe et tant que tu papier à banque ce qui est chaque mois na réunion to bimisaka papier à banque mutunyo saza komona ce qui to komi na 5 euros bayebi ke na mois o tozaki na 5 euros ce qui mois prochain to komi na 7 euros baza koyeba parce que mutu moko atiaka centime na poche na ye azati parce que to benga mi bana na nzambe et na niveau association oyo biso toza kotamusama na crainte ya nzambe tozo sala ngo te po mokile mo na biso te tozo sala ngo nde po to sunga bandeko na biso bikela mu na nzambe quelle que soit sa race et toza kotamusama na transparence moto nyonso oyo ayaka pai na biso azoya na ndenge ya gauche et droite akoki kovandaka na biso te yango mo toza kotamusama na transparence et uta to banda ko salela nzambe na musala oyo nanu toyoka mutu moko apesi eko mabete parce que membre tout azalaka awa amonaka transparence et sika nini toza kosala dépense so toza kokende kosunga bayebaka sika nini mbongo eza kobima eza kokende parce que tozali na batrace ya bafartire na ba esika nyonso tokendaka ma sœur nzamba pambola yo. Merci papa Nabiso apôtre destiné bino moko boki réponse à une association Christ et Roi Christ vivant ou bengami ACRCV batambola kana transparence vérité et puis crainte de Dieu. Bandeko batuni ba question couple moko yebi na kotuna nga ba question couple Kayembe Chetou na papa Nabiso Dieudonné balingi baye ba papa au salaka association wapi combien de fois par mois et puis na air nini. Pardon, Nzambe a pambola couple oyo comment na bango na mamolobi couple ya Kayembe Chetou na papa Dieudonné papa Dieudonné na mwasi na yo Nzambe a pambola bino sika bokutami na sepeli mingi na motuna na bino biso association na biso na toko ba koma nango Christ Roi Christ vivant ACRCV motalinga mona ba œuvre na biso ko na acrcv.com na Google
ce que bimi ba komi bienvenue si ACRCV soko cliquer au mona ba œuvre toza au sala. Donc to couple na ACRCV na association Christ et Roi Christ vivant to kutanaka une fois par mois. Et nanzela ba membre to benga makamingi famille ceux qui membre wana bi ke yem ta ko yamba bi sika na ye nde to yeba na ko déplacer pona ko kende et sika membre oyo akoyamba biso tozali un peu partout na région parisienne pe tozana bande ko mususu bavandi bongo pembeni ya région parisienne na ba province de tokenda ko koma pona ko sangana pe ko sala ozali œuvre ya Nzambe et to suki kaka awate tozali susu na Angleterre association oyo komati na niveau ya Angleterre sika siège mususu ezali na Angleterre wana bi ko pambola mama nene pe na mama na biso na kombo ya Vero pe mama Rachel pe bande ko mususu nzamba pambola bango et to sanganaka une fois par mois tous les samedis, pas tous les samedis, un samedi na mois moko et to bandaka réunion na biso à partir à 14h nde to silisaka na 17h voire 18h. Nzambe apambola couple oyo. Amen papa balingi baye balisusu tango bosangana kawana bosalaka musala nini. Nzambe apambola bino tango to sanganaka c'est vrai eza musala na Nzambe oyo apesi biso oyo tozo sala et na nzela ya ko sangana biso tango to sanganaka eloko aliboso to tchaka en première place ezali bongo mabondeli. To tchaka mabondeli et motonyo so tango ayaka eza na batusu eza église tobi kezali famille ya bana Nzambe kati na Yesu Masia mais to bandaka na mabondeli ceux qui tozui temps ya ko sala prière et ceux qui tosi sinde esika to sangisaka ba idée poto eba lobi to ko sala nini to kaka mutu na mutu apesa biso ba idée poto eba na ko évoluer et sima ya ko pesa na ba idée ya ko sangisa ba idée pona évolution ya bonne marche ya association ACRCV nde toyebaka lisusu kosuka bongo na nzela ya mabondeli. Nzambe apambola libota oyo. Merci bandeko bino moko bolandi kosanga na réunion oyo ezali prière et puis mabongisi ndenge nini ba projet bakosala pour avenir. Tozali susu na couple ya mon pasteur Richard Kiateka na mwasi na ye mama Odile Kiateka. Bango batuni balingi baye ba action nini bosalaka. Pe na 2015 oyo opération nini bozali ko préparer papa. Merci mingi obi oui pasteur Richard. Pasteur Richard Kiateka Nzambe apambola yo na couple na yo pe etonga libota na bana Nzambe mobimba ya etonga Nzambe apambola bino. Merci pour na motuna na yo. Na ote koloba tout à l'heure que tant to sangana ka to pesa na ka ba idée. Et na koloba première action to sala ki ezalaki bongo na 2012 et là je tiens encore à yako bénir yako pambola oto bengi premier missionnaire na biso na kombo ya Sœur Edith Passi. Biso to zali bongo bana na Nzambe oto za ko salela Nzambe mais to zal susu lokola ba missionnaire parce que tant to za ko salela Nzambe na cadre ya ko aider to za ko kenepe lokola ba missionnaire pona ko sunga bi kolonioso total la karasi ya mutute. Et na 2012 to sala ki bongo to bengi opération pièce jaune. To sala ki yango na chantier moko kaka mais oye pesa kibiso somme oye pesa kibiso tant to yaki nango to zaki na trésorier na biso na kombo ya papa Mabanza que je salue avant ni bongo na Versailles. To ebaki na kotanga yango tant to memaki na banque somme oyo biso to tangaki ezaki les mêmes sommes oyo epesamaki na banque nde to ebaki na kozwa yango pona premier missionnaire na biso Sœur Edith tant akendeki na mboka na biso Congo nde akendeki komona bana ba orphelin bakendeki na précisément so to bosanité na zone ya na commune ya Bumbu et si comme maman racheté apesa ka annonce ne pas na posa lisungi nde to tutamaki to kamata ki mbongo to pesa ki pa ya sœur na biso to za bongo na ba image akende ko sunga bana oya mike ya bas âge ko bana na 4 ans na 12 ans ko kendo ko sunga bana wana asombaki basaki ya fufu asombaki basaki ya loso asombaki ba makayabu ba carton ceux qui a ba biloko nini ba carton ba makala ceux qui basaki ya makala moi biloko ebele to za nango na bilili o akende ko sunga
bana oyo bazali ya bitike na ngo na koloba boye kosunga na biso tosalaka opération tozobenga pièce jaune pona kosunga bana orphelin et na nzela opération toza kosunga ba veuve toza kosunga bongo ba handicapé pe toza kosunga lisusu tobengi bongo ba personne âgée total karasté na nzela association na biso mutu oyo abengami veuve soki toyoki ke mutu azali veuve aza na situation moko oyo aza kokoka kosan sortir te soki ndeko moko amemeli biso kombo ya mutu na adresse nde tosalaka ntango tofanda na réunion tosololi nde toyeba kokende mpona kosunga veuve et oyo tobengi bongo handicapé toza lisusu na baimage esika tokenda kosunga bandeko na biso oyo bazali na possibilité ya kosala te bazali bongo na handicap nde tokendaka bongo kosunga bango na nzela ya baopération oyo tobengi pièce jaune opération mosusu tosalaki dernièrement mpona sukisa tosalaki opération tobengi café croissant ma sœur tokendeki bongo na Angleterre mpona kokende koede ba sans abri oyo bazali bongo kolala na babalabala na ba métro tosombaki bongo ba thermos na ba café na ba croissant na hiver 2014 nde tokendeki na Angleterre tonde kosunga bongo ba sans abri bandeko na biso quel que soit race baza kola na babalabala tomemelaki bango mwa lisungi wana ya kopesa bango mwa eloko ya moto ntango tozongaki na France nde tosalaki yango na ville nanga na Saint-Cyr parce que mokilo bake la charité bien ordonnée commence par soi-même tozalaki na mwasi nanga mama Mapasa tomoni toyeko oyebake na ville nanga eza susu na batu oyo balalaka libanda nde nayebisaki madame sala biloko kolia repas chaud tokende kotikela bandeko baza kolala na libanda en plein hiver wana na bana na biso toyebaki na kosangisa makanisi tosombaki ba croissant na ba café en plein hiver tokendeki kosunga bandeko wana et pona koloba lisusu ke na ne oyo tozali na opération tobengi bongo cahier stylo yo ndeko zolanda nga na kanisi toza kolancer appel tokokutana na yo peut-être po meka kosunga biso ata na cahier moko to stylo moko to cartable po tokopesa bana na biso bazali bongo na Congo bien na bamboka mosusu basangi bongo cahier mpona rentrée scolaire yo tozolanda nga soki otutami linga ozwa place ya brebis po oyeba korite bokonzi ya likolo ndenge Yesu Masihi azoloba nzambe akoyeba na kopambola yo ntango oyebi kosunga baoyo bakeleli botala bana na biso bazangi kaye mpona rentrée scolaire yo motoki message oyo soki oke kosala bacourse mpona bana na yo mama journaliste pensez à komemela biso ata stylo to compas et ko permettre que biso toyeba kosala koli wana mpo okende kosunga bana na biso na nzela ya Congo et na baopération oyo tosalaki susu tobengi bongo opération ya kokende koyede ba personne âgée et toza kosala yango na ville ya Saint-Cyr tokosukisa yango na mois d'août yo ndeko ozolanda nga soki oyebi personne âgée mama moko ya mobange to papa mobange oyo aza kosan sortir te n'hésitez pas benga biso na 06 20 77 86 10 06 20 77 86 10 so okuta na ndeko o azali na passe to azali bongo handicapé to azali bongo veuve aza ko s'en sortir te mais opération toza ko sala ya ba personne âgée toza ko kende ko aider bango na moi petits gestes alimentaires toza ko sala raste ezala mindele toza ko sala yango bandeko na biso batu mwindu toza ko sala yango et nzambe apambola bino papambola mama journaliste. Amen bandeko nanga, je pense mon pasteur papa Richard ozwi réponse na yo ba opération ezali ebele ndenge papa uti kotanga mais pour na mois de juillet août papa zali na opération lisusu ya kaye stylo oyo kosala mabongo na mboka Congo pour na ba orphelin oyo bazali kotanga ndeko soko sali course pensez même na stylo ata crayon oya kopesa po ekende Congo mutune ezali ko continuer tozali na ma sœur nanga Belinda na mobali na Emmanuel bavandi bongo na Eperno na département 28 bango pe batuni ya bango motuna balobi papa à part kosunga osalaka nini pona nzambe ndeko na biso couple oyo mama Belinda pe mobali na ye Emmanuel nzamba pambola bino esika bokutami vraiment présence na nzambe bana ko demeurer na ndako na bino po na ko zongisaka eloko moko
à part kosunga batu na te ya kaliloba na nzambe et loko message ka na te kozwa malamu nzambe ayebisaki nga ebandaki ntango sikozongela nga na matoi balobaki na kote ya kaka na église se bima libanda. Luc chapitre 10 à partir à verset 1 tinade bokomona esika makomi ezoloba Yesu Masia aponaki encore 70 autres disciples. Ba 70 wana bien aimé couple Belinda na bandeko bozola nanga ba kombo na bango ekomama na Biblia te. Mais Yesu ayebaki so na kopona 70 autres disciples. Alobaki na bango bokende atindaki bango mibale bokota na kati elanga bobeta porte ya maître. Maître, moi je pense c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ayeba na kofungola elanga na nzambe po bokende kosala mosala na ye. Tango babi atini bango na moisson ngana bi keza elanga na nzambe na balabala bakende kote ya sango malamu na bamboka oyo ye moko Yesu atiaki matambe na ye te. Esika ya kotaki te tango ezalaki kozongelanga esika epesenga susu makoki na ebisaki nzambe apesanga zele ya koyeba kotelema mpona kokende kopanza sango malamu. Et bokomona na kati ya site et tozana quelques images oyo biso pe tobimaka. J'ai fait encore naza kopesa mbote na papa Mabanza o landaka biso mpona kokende kote ya sango malamu na balieu public. Tosali bongo plus de 27 villes. O tokenda kote ya bongo sango malamu toza kote ya mpona préparer église sur l'enlèvement. Toza ko préparer église na Nzambe, église ezali yom tozolanda nga ezali ngai pe biso nyonso mpona enlèvement parce que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Alors bien biso tobima nenga tindaki les 70 nenga tindaki suna mokanda Matthieu 10 après encore les 12 apôtres atindaki bango bakende kote ya sango malamu et na Luc 10 wana ntango eza kokomelanga na matoi nazalaki obligé nakende na obéissance ya maloba wana et na bandeko nakendaka na balabala chaque mois une fois mpona kokende kote ya sango malamu sur la repentance parce que Jésus revient bientôt. Bato batika masumu baya pai na Yesu Masia po ete bayeba na koorité oyo ezali bongo bokonzi ya likolo yango na mosala naza kosala à part kosunga nde tobimaka na balieu public naoti ko bato sali plus de 27 villes mais moto alinga sunga biso akoki kosunga biso parce que tobandi kokende maboko pamba te so tokoki kote ya sango malamu na balieu public na baville nyonso esika nzambe akotinda biso tozalaki komema makomi na nzambe babibilia. Mais sauf que bapri nango emati na budget nanga naza mutu nakendaka musala na tongo pe nazonga na poka pona le sapeli libota nanga mais na budget naza ko bimisa 150 € pona sombaka 100 bibles par mois na poche nanga ya association te pona sungaka bikelamu na nzambe po baye pai na Yesu Masia. Mais natali budget bible wana ekomi presque 200 €. Alors naza ko suko bimisa 200 € wana te pona sombaka 100 bibles. Alors ceux qui montent mais tout ami naza ko pesa mbote na couple Nicole Kombo oyo basungaka biso pona ko kende ko somba ba Biblia nzambe apambola mama Nicole ceux qui po tout ami sunga poto ba ko sala œuvre na nzambe ko pesa ba na nzambe liloba na bomoi. Voilà to sala musala oyo la ko yeba ko sunga pe ko kende ko pesa liloba na nzambe ya ofele po makomi lobi vous recevez gratuitement et vous donnerez ya ofele nzamba pa mola bino. Merci. Amen papa apôtre bandeko nanga sœur Belinda na frère Emmanuel bozu ya bino réponse donc o alingi a soutenir o ezali œuvre o ya kokende côté na lieu public alingi ko soutenir na Bible numéro ezali abenga akozwaye moko apôtre couple mususu bengi biso evandi bongo na trappe couple Mombili ya papa Martin c'est mon père papa na pesi mbote na kombo na Yesu couple papa Mombili na mama nanga Afosine bango pe batuni ya bango mutuna balobi ah papa bambongo bozwaka bambongo wana wapi po aider bato hein ya yo moko zoka ya mokoko ipe ko sunga libota na yo bana na yo mozo bimisa zo kamawa pona bato baza mokili mobimba bazo mona pasi bali batuna ko salisango peut-être o salisa bato po sala association to avant association obandeki pe ko salisa bato Nzambe apambola libota oyo la famille ya Mombili Nzambe apambola bino so bozolanda biso na bilili Nzambe apambola bino motuna eza malao mingi eloko na koyebisa peuple de Dieu nazali mutu oyo nazana musala musu na sala te à part musala oyo Nzambe apesanga ezali bongo
musala nasalaka comme basala nzambe mususu to bandeko mususu toza biso saka na bâtiment naza mutu oyo nasali 32 ans na musala ya courant étant que électricien à part wana na musala mususu nasalaka te kaka koteya liloba na nzambe e nakotambola mpe nakobanga nzambe amen po tokobomba na nsima ya biblia te donc nzambe apambola bino na moke oyo nzambe azopesanga nauti koloba tout à l'heure na bande kolongola 150 € pona sombaka 100 bible pona kosunga bandeko libota na nzambe. La moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers. Et si vous avez babongo na mokanda Luc chapitre 10 et si katinaki les 70 autres et peut-être yom tozo la nanga les 71e disciple ezayo ndekozo la nanga telema kota na elanga na nzambe. Alors nelanga na nzambe ezosenga bongo makoki et na muke nzamba pesa nga na bimaka na tongo na kolamuka 4h to 5h na muke nzamba zo pesa nga salaire nanga et mingi za kaka te mbongo yoti na association pona okende ko sunga mais ngai moko na muke nanga ndi toza ko sala opération ko aider ba personne âgée nga moko nazo bimisa na poche nanga na keko somba biloko toza ko kende ko aider ba mibange baza na possibilité muke pona koyoba kosomba talipa to tango sumwa milikacha na ndako mais toza ko zoba bénédiction belé po babi ba bénédiction fo ba na ko arracher mais tokendaka te pona ko arracher po na livre ya souvenir la livre ya vie nzambe aza ko koma po babi tango kombo na yo e komama na buka mbobo moyi to ko linga te kombo na ezala effacer lokwa to botama na motema ya kosunga nde na mwa muke na salaire o naza kozwa naeba ko bimisa mwa muke na poche tanga pona ko sala contribution ya kosunga bikelamu na nzambe mokolo nzamba ko pambola ngande apesinga ya mingi wana nde pe to ko sala ya mingi parce que tozo mona réalité ezana mabote belé ezana posa ya lisungi bobonde la ponanga bobonde la pona libota nanga pe pona famille Christ sera Christ vivant mais mabonde la seza ke nzambe bana ko fungola biso ba porte pona koyeba ko sunga bikelamu na ye na ba mboka oyo nyoso baza dans les besoins nzamba pambola bino. Merci. Merci papa. Obosani balingi batuna obandi ko salisa batuka na association peut-être mosalo nde to mona ka misusu eza abotama nango to ngoye ba soko bande ko salango banda bo mwana na yo zalaka na posa ko salisa batu to obandi ngo kaka tango sala association. Mama journaliste nzamba pambola mama Evelyne na kopesa kaka mo exemple muke avant nzambe abenganga na elanga na ena banda ko salela e na 1997 tango na kendaka Congo. Je pense que ma sœur Marceline Katutu Esikaza nzamba pambola libota nao ma sœur Bea lelo nzamba pambola libota na bino et na koloba susu na ndeko nanga akutamaka na Kinshasa ya na biso na famille Makonda Mabiz nzambe apambola bino ezali témoignage kitoko pe leki nanga Adelan Sita aza témoin imaginez na 97 avant kuna banda ko salela nzambe nazo kende kotala mama abotinga nabi ki mama nanga azayi moko noko azate mama leka ate mama kuluta azate nabi naza quand même na ba grand frère ba mona ngale naza kokola naza quand même na ba mama na quartier o ba mona ngale naza kokola na bakite na okene ngona te il faut na somba biloko na kota ki na ba marché pe na kota ki na ba magasin na période ya solde na somba ki ba kitambala na somba ki ba bengaka ba maputa na somba ki ba blouse na somba ki ba chemise na somba ba pantalon pe ba sapatu kokoma nanga na Kinshasa ezaki après 10 ans ya kotika Kinshasa na 2007 na 97 pardon ndena sala ki voyage wana kokoma nanga à part kopesa biloko pa ya mama botinga natala ki pe libota o eza na baba nanga kobanda na coin tina suka coin mususu nan leki nanga Adelan Sita esikaza na Angleterre nzamba pambola e nde tokotaki na bamapangu koyeba kopesa grand frère moi chemise koyeba kopesa moi leki to camarade moi chemise to pantalon to moi sapato pe ba maman na kopesa bangata moi foulard to moi blouse to moi métrage monique eza eloko oyo na botami nango pona koyeba kosunga e kosunga nanga natalaka te yaza nani eza makambu o nzamba tekati nanga eza makambu ya nzambe. Imaginez un peu ça comme exemple moko ya muke. Eza na papa moko azalaki mingi camarade ya bokilo nanga. Papa boti mwasi nanga.
et papa wana tango biso toye na poto et bokilo nanga kendeki na Congo kozwa traitement mais atikala ki ye moko et na kotikala ye moko tango madame nanga mapa sa bakendeki na Angola bake kokuta papa wana situation ezalaki malamu te ezalaki vraiment malamu te po azalaki na mwana te azalaki na mwasi te avant ndaka mo na yebaki papa wana malamu azalaki camarade ya papa baboti biso mais na bozondi ya mwasi nanga eloko na salaki mutu atindaki nga te na kotaki na magasin Leclerc na sombi babengi chaussure na sombi babengi ba pantalon ba tricot na ba chemise na kendeki komona moninga na mususa ko za soin papa na biso Batista ya tailleur azali papa bongo ya ndeko na biso ndeko na biso avant ndaka bongo na Corbeil nzambe apambola bino la famille Kafajo papa wana tango ayaki azali papa ya Hortense ya famille Kafajo l'air ayaki na poto azali moninga ya papa oyo na sombelaki bilamba na kendeki komona ene expliquer na bitala bino oza ba papa boboti biso mais eza na moninga na bino moko aza na Angola nokaki situation na eme nzambe a touché nga pona sunga ye olobi nini menga na memi sapatu na memi chemise na mpoke na kopesa ye libota na esalaki bango esengo mais mutu atindaki ngai te amen eza exemple moko ya muke po ba exemple eza tellement ebele pona kosukisa lisusu dango tosanganaka na réunion nazoko kende kosomba biloko pona réunion ya association et na kero kuta na ndeko moko nazaki na voiture ndeko aza kotandre loboko azaki na vélo na ye ya handicapé et na feu rouge baza koleka ye po bakamataka centime bapesa me baza koleka mais nga na tutamaki na mati o nazaki na ona pesi ye mais na yebisi ndeko wana nazo ba race na ete so na bi mundele za kwa naza ko diviser race o nzamba pona asala na kamati o nazaki na ona pesi ye na yebisi ndeko wana na kei na Château Rouge na retour nanga na koyela yo ya kolia bien aimé tant on a commis na Château Rouge na sali course pour l'association na koti na boulangerie na sombi sandwich na sombi babengi bouteille ya jus na ba fruits na retour nanga na monika papa naza ko continuer ko tendre loboko na ye na telemisi voiture na koti na kati ya prince na kamati sak na zaki na on a pesier et na bandi ko bénir et ko encourager ye et l'air na tike na ke na voiture na moni papa wana alongwe na katikati ya balabala akei pembeni abandi kolia bien aimé tozoki na mokanda ya Matthieu chapitre 25 yekola ko sala bolamu bien aimé tala tozala ba exemple ebele ya wana tangu mutaza ko kama pourquoi mutu wana nzamba pambola kai bien aimé bana ko pambola pe ko sunga bandeko ozokuta na bango ezali mutonga na ebite men nzambe ataki na motema na ngande debaki na kosunga papa oyo nzambe apambola bino na motuna na bino et na kosenga ke yo pe mutozolanda nga ngande ko otuni motuna yeba na kosaila musala oyo nzamba kopambola bandeko balinga miboyoki papa potre ba exemple ezebele soto bandiko lobawa to koma ti lobi donc ndeko yo salela kaka semence efutaka salela semence zwaka même Psaume 41 verset 2 wana tiango vraiment o tiango na misala soko komona loboko na nzambe te toza lisusu na question lisusu lelo ba couple tomboki couple yi ya na Argenteuil couple yi ya Argenteuil ezali bongo mama Evelyne na papa Ghislain balingi bayeba papa soki ozalaka pe na binemi po basala nzambe mingi binemi awa bazobata makaka na sima Bible po na oteya batu me bango moko tala binemi bongo papa yo zala ata na mwenemi moko te mama ai komo na nani aiya mama Evelyne yiya na papa Ghislain yiya papa Ghislain famille yiya nzambe apambola bino eloko na osenga c'est vrai toza bato na mokili ndenge makomezo bakela chair est faible mais mingi tolinga ko basé mingi na nzela ya sanctification tolinga mingi kozala na koluka mingi babengi brisement et senge na biso ba na nzambe tozaka mingi brisé to ba mingi ko mikitisa po balobi pona kokota bokonza likolo esenge ozala lokola mwana muke amen toza batu mais na ngai moko ne nazoloba awa na koki peut-être komi melela mbondo te mais o na bi oza katikati nanga tant avant na banda ko sela nzambe na bisaki nzambe na ngina zo baptême ya Saint-Esprit pona za la briser yangana makomezo ba question ba betio na litama ya gauche pesa pe ya droite ba basu na ko bakisa ngai na koma na niveau wana
et na koyebisa kaka couple oyo motema na nga ndenge bomoni awa oyo esungaka mpe esalisaka bato eza motema moko ya kofungwana. Nazali ata na ennemi moko te na mokili oyo po avant na banda kosalela nzambe nayebisaki nzambe talisanga bao baza binemi na nga na bato nga nasalaka mabe nayebaki na kozwa kalipe na nga kobenga mokili mobimba bato bacubanga bambeli bato babomanga na oyo peut-être na repondaka bango mabe to na bao nakangaka na motema na nga nde nayebaka na kosenga bango pardon. Bible obi na mokanda Romains chapitre 12, le pardon c'est une puissance qui libère. Na koyi kosalela nzambe te soki nga nakanga bato na motema na ngai eza impossible. Eza impossible mais toza lokola o babengi bongo Étienne baza ko lapide biso ti lelo ba continue toujours ko lapide biso po to simba makomi na nzambe. Yanga na ebisa ba na nzambe na koza na motema ya David o babenga ki l'homme selon mon cœur. So otangi bongo na mokanda to ba ya 2 Samuel à partir du verset 16. Beaucoup mona esika na ngami kozo exemple ya David. Bazo tali sabiso mutu o abimaki na libota ya Saoul, un inconnu quelque part. Mutu wana po Absalom mwana ya David, aza koluka David po bomaye, aza koluka zwa kibokonzi. Po na likambo inceste kotek na kati ya libota. Mais Bible lobi ki Absalom mwana ya David, aza koluksa papa na po bomaye. Papa akomaki roi azana makoki ya koboma mwana pe ya kosala mabe mais babengi l'homme selon mon cœur. Bien aimé na ngami kozwa ndakisa ya David balobi mutu moko abimaki na kombo ya Shimei batu so abengaka Shimei nga na kobenga Shimei tolobi bien que na mokanda 2 Samuel chapitre 16 soki otangi à partir du verset 5 à 13 okoyeba na ko comprendre mutu oyo abimi dans les néants na libota ya Saoul azalaka roi makufa David ayebaki na kovanda na trône mais Shimei wana aye abandi kofinga mokonzi aza kofinga roi wa atondisami na mapinga akoki kosala nyonso aza nango posa likola mutu oyo mais mutu anga abimi dans les néants abandi kolakela David bilakeli mabe abandi kotiola David Bible obi abandi kokamata même mabanga aza kobamba ye abandi koloba David maboko netoni na makila parce que David c'était un homme de guerre aza kofinga donc na ndenge ya abomination aza kosala bilakeli mabe bien aimé tala sorte ya kofinga ndenge wana alors na nzela kofinga wana mokonzi azalaki na mapinga na ye azalaki na armement mobimba mais tellement kofingeleki aza kobwakela David na nzela ba poussière ba mabele ko sopa baselo ko bamba mokonzi mabanga bien aimé tina niveau wana ko bwaka ba soyi bien aimé biso pe toza bato batukaka biso nengwana mais babi fo oza na motema ya David po ba na kondima makambu oyo mais na mutu moko na lingaka mingi na 2 Samuel oyo abengami na kombo ya Abishai abandi ko ba na mokonzi moto lokola mbwa oyo auti wapi po banda kofinga yo permettez kaka to banda koboma ye sikoyo abunga kaka libela. Alléluia ma sœur. Ah na lingaka passage o mingi Abishai lobi to li musaye yo za mokonzi pourquoi za ko permettre makamba bo esalema réponse à mosali na nzambe alobi te soki ezali moko nzambe aza ko permettre Shimeya banda kofinga nga abanda kolakelanga mabe nzamba zwa lokumu soki nzamba permet botika ye afinga saza nango posa soki nzambe muta permettre nazana eloko akosala pona mutu oyo te tala sorte ya pardon mutabi kofungola motema na place aboma ye aza mokonzi ayebi na kopardonne mais moto azaki na ya Abishai alinga boma ye mais mosali na nzambe abite tika soki nzambe mutalingi ndenge wana esalema ndenge wana babandaki kokende Abishai aza kokontinue ya koloka David ya kobimisa maloba mabe mpo na mokonzi oyo asalaki eloko moko te mpo na inceste ekotaki mpo na mwana aza koluka mpo aboma ye bien aimé mais mokonzi alimbisaki ye David yo moto ozolanda nga nzambe apambola yo ngai ndeko na yo na motuna opesi naza na motema ya David
Babaki na ko épargner même babenga ki roi Saoul. David abaki na ko épargner. Shimei azali ko la kele mabe David abaki na ko épargner. Nazana batu oyo c'est vrai. Banda na simba makomi na nzambe naza ko salela e batu wana balinga kanga te ba pusana musika nanga babambanga mabanga ekomela kanga mais eloka na baka na funda bango epa ya Jésus. Na tiaka mabolongo na se quel que soit mabanga quel que soit bambeli ya kotuka na biso toza ba innocent po toyebi kofinga te toyebi kosala témoignage ya mabete toyebi kosala batu mabete toyebi même pas ndenge babomaka batu toyebi même pas ndenge basimbaka kisi tokosala bato ya mokili mabete mais mokili ntango toza kosimba makomi na nzambe ezotelemela biso mais toza na motema ya David nzambe apambola na kotanga na mokanda ya Romains chapitre 12 na moni ntango eza moke nangaki natanga na Romains chapitre 12 po etela mpe ondeko po ozolanda biso na nzela ya pardon ya koyeba kolimbisa moto oyo aza kosala mabe esika Thomas Polo abaki koloba na baromain soko ko permettre nga natanga mama amen amen et surtout toza kosala ngonga na koyebisa ondeko tanga na mokanda ya Romains chapitre 12 à partir ya verset 14 tina 21 kuna makomi ezoba na biso monguna na yo okoki kolakela ye mabe te okoki komodire ye te bénissez celui qui vous maudisse pambola moto aza kolakela yo mabe kosala ndeko na yo mabe te balobi omikitisa babi kuna soki monguna na oyo yebi aza na nzala kamata bilei pesa ye soki monguna ennemi na yo azangi mai kamata mai pesa ye balobi en agissant ainsi ezali bongo ba charbon ardente oza kwa masse likolo na ye babi le pardon c'est une puissance qui libère moto oyo asalaka makambo oyo obi kolimbisa eza na biso bata mokili moto atubio bambeli alobi n'importe quoi pona yo akosili yo makambo mingi na motema na bana nzambe to bata mokili balimbisaka te na masolo soki batangi kombo ya Jean-Pierre o asalaki ndeko na mabe abi na kolimbisa te ti moko na kokufa bien aimé faites attention banda koyekola mokanda ya Romains chapitre 12 à partir du verset 14 na 21 ete ya yo limbisa tango oyeba na kolimbisa obengi moto asalaki yo mabe oyebisi ye pardon quel que soit mabe osalinga nga na sengi yo pardon na komona motema na koyeba kolimbisa moto osalinga mabe ozokisinga bominga me na bengi yo na telefone to na luki yo na sengi yo pardon ete ya ndeko oyo tuninga maloba oyo limbisa parce que tango oyebi kolimbisa jugement ya nzambe bandi nzambe atelemaka abandi kosala misala na ye bien aimé soki batiaka yo quelque part nzambe akoyeba na kokangola yo ndeko za peut-être makambo na ebeba makambo na mingi ekangama kaka mpo na kozanga bolimbisi tanga mokanda ya Romains 12 à partir du verset 14 na 21 ete ya yo nzambe apambola couple oyo bandeko bozwi réponse na bino nzambe apambola bino mpe bandeko nyonso bozolanda Romains 12 toyeba kopardonner bandeko balobi le pardon ezali puissance qui libère donc toyeba kopardonner mingi ya koloba ezali te boyoki apôtre na biso papa destiné tozali na maser na biso lisi bolamba alingi koyeba papa soki ozalaka mpe na bacamarade mpo tomonaka basala nzambe mingi soki akomi kosimba bible baninga nyonso akola na bango aboyi bango o bango bakomi bato ya mokili ya komi na ye moto alola mais tokomone toujours azani kaka na mokili yango tolingi toyeba soki vraiment papa azalaka na bacamarade to azalaka kaka na ye na mwasi na bana na ye mama couple oyo nzambe apambola bino c'est vrai toza na mokili oyo nzambe akeli na koloba mingi boyo oyo eza na bosolo ntango nazalaki na mokili c'est vrai toza na mokili oyo nzambe aponi ntango na banene kosalela nzambe te nabengamaka na baka mingi chrétien charnel tona batémoignage ya minene oyo nzambe asala kati na nga moko mosusu na bilili bokolanda soki mama oza na occasion nayebi te soki osengaka combien papa toloba na tele te wana eza ya yes amen amen nzambe apambola nde tokoyeba na kotémoigner ndenge nini nzambe abengaki nzambe akutanaki na Saul de Tarse acte chapitre 9 meka na koméditer c'est le même Dieu oyo akutanaki na nga na libulu ya métro e nzambe wana aza na bomoi e nayebisaka nzambe tant naote koba tout à l'heure ke esengeli na nga nazala brisé
Pour nous la briser, il faut passer par le baptême du Saint-Esprit, marqué dans le baptême Yamaï. Et étant dans le baptême immersion, na baptême ya molimo centre, ndé sika naza briser pour ma komobi et sengeli ozaloko la mwana muke pour ba kokota na bokonza likolo. Nazali na ba camarade ebele. Tant nazaki ko salela nzambe te, ezaki tant na kokende église c'est vrai, mais ta komela masanga ko binela mokili oyo. Oyembela même ba idole ya mokili oyo. Mais tant na komi ko salela nzambe, ezana ba camarade ebele nzamba changer bango destination nanga. Vraiment j'ai béni le Seigneur parce que nakala nazalaki komi tungisama. Et là vraiment j'ai béni Dieu. Na évité na kati ya bato na so bato malam bazalaki na évité. Et j'ai béni Dieu mais baza bato ceux qui na kutani na bango, c'est moi qui s'approche d'eux et baza ko pesa témoignage kitoko epa na Nzambe, na ndenge Nzambe abongola bomo na ngai. Mais na l'heure actuelle nazala ba camarade ebele, on a ko pesa même ba kombo. Hein, na ko pesa kombo ya couple d'alo JB. Et na ko pesa sous kombo, so na ko pesa ba kombo eza tellement ebele. Na ko pesa kombo na couple chickens. Na ko pesa kombo na Esa Antonio aza cousin nanga avant ni bongo na Limiro. Na moi sine Maria. Na ko pesa par exemple couple Dinganga. Bazali ebele ku dompo moni eza média na micro naza ko bossa na leleza dimanche au église ba kombo eza ebele o natangite Nzambe alimbisa mais bozal tellement belé et na robaka eloko mo mama journaliste et si quand nous sommes les cas bandana na poto na tika trace mabete na tika toujours trace malam so bakute na moi sina ma parce que ça sera toujours témoignage kout baza ko pambola Nzambe ne naza ko sela Nzambe eza sous ko pousser bango plus vers le Seigneur parce que tant on azaki na mokili comment on a peut-être apparence n'engé zaki influence n'engé zaki comment on a peut-être naki mutabilamba babengi so ba religion qui tend et oyo lelo et comment nanga elamba ya soni et kokota na nzoto nanga te po nzoto nanga ezaka nzoto mwasi nanga komona mutu musa mokila komona nzoto te mais à l'époque ya ki nzoto mokili mombeko na komona ezali ko kumisa Nzambe te mais bato ba sepelaka na monde wana na ona zaki nanga ko lata soki ndenge nini bande ko betelanga maboko mais na bonzambe na ko sasu makambo te mais nazana ba camarade et belé toza na bango ti lelo en bon terme naza na ennemi na mutu te ezala na famille nanga naza na ennemi na mutu au moins que mutu amu komisa ennemi nanga o na yebi tokoza na motema ya David lokola Shimei po Shimei wana balobi ayesu ko senga David pardon pour reconnaître ki mabe na ye Nzambe apambola bino. Amen amen boyoki bino moko apôtre destiné azana ba camarade ebele bino ba camarade bino moko bokimi nini la Bible bokimi parole peut-être bolimbo tika na bino na ngambu na bino bolingi ngambu papa destiné mais ya kimi bino te azana posa na bino soki bozana posa na ye azana maboko kofungwama koto zali so ozomona biso zana posa ya apôtre wazaki muninga na yo azali azape na posa na yo tozali na question mususu euti pa ya mo pasteur Denis Mokuna ya église Pain de Vie na Trappe. Pasteur Denis alingi koyeba papa kombo destiné euti wapi tozomona ba pasteur mingi ba changer ba kombo pasteur azali na kombo mususu ekomi kombo mususu ko toli koyeba papa oya yo destiné euti wapi. Maman Nzamba pambola yo na sengi merci na mosel na Nzambe pasteur Denis et si kazali Nzambe apambola ope libota na Nzambe ya église Pain de Vie oyo et kamami bongo na Trappe Nzambe apambola pasteur Denis c'est vrai tant babi ko changer ba kombo nazobenga ma destinée ezali kombo nga na botami na ngote ko botama na botami na ba kombo ebele et comme bali bosoko tout temps on a kombo na ngala ki mingi Jean-Claude Nginamao donc bango na presse boyete mais ko changer ba kombo mutabanda lisusu ko changer kombo ya koko na bisa pezinga kombo ya Chombe na biariti na nangote mokilipe bandi ko benga kokola na biso na kombo na kombo ya Adam kaka ngai ti to komo tambola Adam elongo ekomi Odon Claude kaka nga mainga ti na poto na kombo na mais ezalaki kombo ya masumu bien aimé yo mtozola nanga bizola zola ba kombo to ba peut-être sens nangote ezalaki bongo ba kombo o tozolo ba ya masumu. Mais Nzambe na bolingo na ye kombo na linga kozongela onte parce que
na biso ki na zongeli ba kombo oyo ezalo kwa ba kombo oyo memanga na kufa ya ba kombo peut-être na ndoko sela mokinando ba ndoko kumisa nzambe te. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, Nzambe akutana kina Saul de Tarse, on a bâti tout à l'heure, Nanzela Damas, Jésus-Christ est vivant. C'est le même Dieu au akutana nanga et c'est le même Dieu au abaki ko changer kombo nanga ya kolongola ba kombo nyoso nazaki nango ko pesa nga kombo ya destiné. Motindami. Destiné ezana ba signification belé naza motindami et sika Nzambe azo préparer pour na libota nae. Et si quand Nzambe azotinda nga pona kende ko sunga pe ko sala o ezali bongo œuvre ya Nzambe. Et ceux qui totangi bongo na makomi na Genèse par exemple 17 bazotalisa biso kutu Abraham motaliboso o Nzambe a changé ki kombo abengamaka na kombo ya Abraham na Genèse chapitre 17. Avant Nzambe abanda ko pambola Sarah nana biso ki kombo Abraham na ki kombo ya masumu. Ce total parcours naye nako kima na Égypte akosaki azaki ne mutamasum. Mais Nzambe po banda ko pambola ye abandi ko ebisa ye okobenga maka lisusu Abraham te. Bible zota sabiso azalaki bongo na âge ya 89 ans. Tango Nzambe a changé kombo na ye. 99 ans pardon. Tango Nzambe a ebaki na ko changer kombo na ye. Apesiye kombo ya Abraham. Et aibisu na koebisa ye moko Abraham alongwaki Abraham okobenga ka mwasi no kombo ya Sarai te. Okobenga ye kombo ya Sarah. Et Sarah zaki na âge ya 89 ans. Po etikala kada ane moko po bilaka na Nzambe ko kisama po bazwa Isaac. Amen. Nzambe ayebaki ndenge bandai ko préparer bango. Et sengela ki batosa na kombo wana. Alléluia bien-aimé. Nzamba aza malamu. Et ceux qui te commis na mokanda ya Genèse. Na Genèse 32 kuna tokomona mutu o abengama na kombo ya Jacob. Boyebi histoire ya Jacob. Atambusamaki pe na masumu mingi koleka. Bazotalisa biso tango abandai kolukasa la réconciliation na grand frère na kombo ya Esaú. Makomi lobi et sengelake ke était abundana Nzambe. Amen. Pour kombo ya masumu elongwa afin que bénédiction et paix samelae akamata kibo konzi ya nae ayebana kozongisa yango. Genèse chapitre 32. Et si kabundaki na ange abaki na kotika yote soki opambolinga ite. Amen. Et tango alongaki et moko ya nzote bukanaki et Nzambe abaki na ko changer comme on a dit okobenga makazi susu Jacob te okobenga mambala oyo Israël. Ne tozomona libota Israël elo ezali. Amen ma sœur. Mais ceux qui sont susu na makomi bazotalisa biso mutu oyo tango Yesu abandaki ministère na ye akutanaki na Simon ayebaki na kobenga na kombo ya Pierre. Et lelo Pierre akoma ko abane ko sala makambo ya minene kolamusa même bakufi kotelemisa bakoka parce que atamusa makina obéissance à kombo bapesa ki. Et ceux qui toke na mokanda ya acte 13 tokomona Yesu Masia o akutanaki na Saul de Tarse na acte chapitre 9. Mais na 13 babi ko bake Saul est aussi appelé Paul. Nzambe baki na ko changer kombo na ye parce que Paul azaki mosali monene ya Nzambe. Amen. Yango na tala tina Nzambe oyo aponanga oyo akutana nanga bokolanda ba témoignage eza extraordinaire. Boko comprendre eloko ni Nzambe asala pona tina nanga po ba ko changer kombo pona kota na ministère na ye pona kosala musala na ye. Yango na lelo na bengama kombo ya Destiné Claude apôtre Destiné et Nzambe apambola mosali na Nzambe na kombo ya Denis esiko Nzamba pambola ope etonga mobimba ya église pain de vie na trappe. Amen papa bouti kozwe ya nona yo mon pasteur ozwi ya nona yo na moni lisusu mobali na ngai papa Serge Matunga ye paza na mutuna na ye lelo penza bokanela ki papa lelo bokanela ki penza papa na bana na ngai ye paza na mutuna na ye alingia tu na papa donc na ville oyo vandaka papa
est-ce que vous avez un témoignage il y a bien pour tout le monde aka mususu aza mosala nzambe mais témoignage beba donc c'est que mobali nanga na bandeko mususu balingi bayeba soki papa na ville ovandi oza na témoignage ya malamu. Alléluia. Papa Serge Nzamba pambola yo, merci pour la question qui toko tikotunanga et mingi na ba ke esengel na biso totambola na nzela ya sanctification ko kima mabe ko ba ko sala malamu. Témoignage nanga po ebima libanda fo ebanda d'abord na ville sikanga na vandi et ko bana na ville sikanga na vandi na salaka na propre effort na ngai moko te ezali na mabolte ebele oyo bayebi nga na ville ya Saint-Cyr bango bakumisaka nzambe oyo akutana na nga bango nde bayebaka na kopesa témoignage na bandeko bazokota sika na ville ya Saint-Cyr ko batatana toyebi ye azalaki moto ya bilamba azalaki orgueilleux azalaki na makambo soki ya ndenge nini mais tozalaki na biso bato ya bitumba te ezalaki na influence ya mokili mais tozalaki bato ya misala maboko toyingaka bato ya kolata kolata mpe babilambo ezanga ntina esika bato bazali bamona yo moto oza influence wana ezalaki e mokili ezalaki komonanga même na entourage nanga na libanda ya ville et lelo ville ekoma kotémoigner bato bayebaki nga liboso na kopesa d'abord mbote na président Riki oyo ayebi nga bata liboso oyo tokotaka na Saint-Cyr c'est vrai baki nsima mbote na président Riki et mbote na couple Martin il na mwasi na ye Brigitte mbote na couple Martin na ndeko na biso Rita na pesi bango ba mbote mingi sœur Marie-Louise bozali tellement ebele frère Igo boza ebele na ville ya Saint-Cyr couple Madonna Achiko et boza ebele soki na bosani kotanga bakombo bolimbisa papa na biso Pelé na mwasi na ye et sœur Pauline et tout autre nzamba pambola bino nakobaki na ville nanga awa ennemi azate naza en bon terme na motunyos au contraire motunyos aza ko pambola nzambe na oyo asala kati nanga afin que bango pe baba na kolanda exemple wana na pesi mbote pa ya Célébas eza bato na zotanga bakombo so bokute na bango papa nanga Serge tuna moko nde bakoyebisa bino ebandeli kokuta nanga na mboka oyo ti na ndenge na komi lelo et ezakaka pona intérêt ya Christ naza kotambola lelo et naza ko bomba na sima Biblia te et vraiment j'ai béni Dieu pona motuna kitoko oti kopesa biso nzamba pambola yo bandeko natangi bakombo te bolimbisanga boza tellement ebele merci. Papa bon siko bandeko tangi bango po balinga yo makasi quoi pesa na biso na réponse ezali mingi pona kolinganga makasi te ezali ke komi kitisananga liboso na Yesu komi kisananga liboso na Yesu Masia oyo sala ke ekopesa encore exemple malamu na bandeko oyo bazolanda biso et nango na bika kopesa bango bambote ebele et na Saint-Cyr mutazozo part nanga azate et mutupa ko longola azana ete et tamboli nanga bango nde bat baza ko jijenga pe ekomelanga tango susu na ndaku et je fais que bénir Dieu nzamba pambola mabota oyo. Amen 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 bandeko tokomi na suka tolingi toyeba moya suka ezali nini na bato bazali kolanda biso na monde entier pour émission na face à la parole. Liloba nanga suka ya suka mama ezali nzambe apambola mabota nyonso o baza bikela mu na nzambe na monde entier ko banda na France pe mokili momba oyo nzambe akela liloba nanga eza ke toza bikela mu na nzambe message ezaka ke to tambola na kobanga nzambe to boya masumu to bomba na nsima ya Biblia te to kota na nzela repentance to tika mabe parce que Jésus-Christ revient bientôt. Amen ma sœur. Yesu Masia etikali moke aya. Ya naza ko lancer message naza ko lancer na ba église nyonso naza ko kende kote ya. Naza ko pesa papa na biso ndonga la bambote belé na mwasi na ye naza ko pesa pasteur Carlos na mwasi na ye mama Anne bambote belé nazolo ba église onga na leka na kenda kote ya et mama Jeanne naza ko pesa bambote na Ris Orangis papa na biso Teddy Matanda na mama Léontine bambote belé na église na binokuna et naza ko pesa mbote na pasteur Richard Kiateka et naza ko pesa mbote
na ba ndeko mosusu na tangi kombote nzambe ba na kopambola bino et apesa biso kimia to banga nzambe to tika masumu to tamusama na nzela ya sanctification parce que Jésus revient bientôt. Partout aux akoleka na balieu public pe na ba église pour na koteya tozoteya si la repentance pour na ko préparer église ya nzambe si l'enlèvement. Et si ka beaucoup tami nzambe apambola bino to tamusama kaka na kobanga nzambe. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, bandeko balingami tokomi na suka émission na bino na libiso ndenge boyebaki na kotinda ngai en tout cas ko juger moto mosika eza malamu te fo poussa na pembe na moto po yeba na ko juger en tout cas ba question na bino nyos poser ki boyebi na kozwa réponse en tout cas botala musala papo azali ko sala nge sengo soki ba pasteur mingi o bazali kote ya biso bazali ko sala musala boye vraiment to kokumisela yango nzambe en tout cas na pamboli bino mingi na pamboli pe papa na biso apôtre destiné na mosala malamu oyo azali ko sala nzambe vraiment a pambola ye penza ya mingi na yebite papa soko ozali na mbote to liloba koloba na bandeko na biso ya association Christ Roi Christ Vivant oye bengami ACRCV. J'ai béni encore Dieu na bandeko ya libota ya bana nzambe tozobenga la seconde famille de Dieu en Jésus-Christ. O tozana bango elongo nzambe ayeba na kopambola bino et loko liboso nenge trésorier papa na biso mabanza lobaka atel sera biso mingi bolingo l'amour mais to profiter na sima bolingo na te poto sala kamabe de to soma ba musu bazaki na biso bazo profiter na bolingo na biso mais ezo permettre biso te to sanga na bango esika moko poto tamolaka na crainte ya nzambe to salela na bosolo to marcher na vérité et na transparence et l'amour, vérité, transparence et l'amour. Vraiment na pesibino bambo tebele sika bokutami et nazana mingi ya kotanga bakombo na binote et na kotika peut-être bandeko mingi oyo baebinga o bazaka na biso na pesibino bambo te mingi na kombo na Yesu Masia et libota Kristo Roi mobimba nzambe apambola bino. Merci Seigneur. Bandeko balinga mi tokomi na suka papa pesi bino vraiment mbote mingi na kombo na Yesu et puis nzamba pambola bino na pesi mbote na mobali na ngai papa Serge Matunga na ono na 28 na pesi mbote nzamba pambola yo po tokomi na suka na pesi mbote na couple oyo ezali papa Mabanza, papa Sébastien et maman Marie-Louise Mabanza na ville à Versailles na 78 nzamba pambola bino ebele papa trésorier na yebi na kopesa lisusu mbote mingi na couple bobala papa Médé mwana matete bongo na mama na ye mama Mimi na Anière nzamba pambola bino lisusu mingi na pesi mbote lisusu na couple oyo ezali couple ya papa Noël na mama Arlette Dingenga na Sarcel nzambe vraiment apambola bino lisusu koleka na pesi su mbote na yebi bozale bele na couple kombo ya papa Bienvenu na mama Nicole nzamba pambola bino bavandi bongo na mboka Sarcel na pesi lisusu mbote na couple Yvette na Anzi Lubanza na Versailles nzamba pambola bino na pesi mbote na couple Lili et Eugène Matuba nzamba pambola bino toujours na Versailles na pesi su mbote na couple Francette Bazin azali bongo na Angeville na 45 nzamba pambola yo Francette bisiko zali na pesi mbote na couple Gisèle et Edgar comme na Brazzaville nzamba pambola bino na pesi mbote na mama nanga Marceline Katutu bisiko zali na Saint-Denis nzambe apambola yo koleka na yebi na kopesa mbote na mama nanga mama Beya na Damari Lelis nzamba pambolo ya mingi mama nanga Mabeya nzamba pambolo ebele na pesi mbote na frère nanga frère Denis yamba ya yo nzamba pambola yo papa Denis Elanga avandi bongo na Versailles na pesi mbote na vice-président papa vice-président na pesi mbote papa Charles Digbo na Paris nzamba pambola yo na pesi mbote na secrétaire na biso Edith Pasi na Etampe nzamba pambola yo na mbote na mama Pélagie na Creil mama Pélagie yamba ya yo nzamba pambola yo na pesi su mbote na couple oyo ezali ya Sembadi et puis Prudence na Bagnolé nzamba pambola bino na pesi mbote lisusu mingi na oyo ezali ma belle-mère Louise na Saint-Cyr école nzamba pambola yo mbote belé na tante na ngai ezali bongo Anto Benda na Viri Châtillon nzamba pambola yo vraiment to silise mission na biso
biso vraiment nzamba pambola bino na kombo na Yesu Masiya botika la malamu na kombo na Yesu. Au revoir.